Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure nini bozali kolanda ngai. Ngai kombo nanga Koko Bolingi. Nazali moko ya bakambi ya association na biso oyo tosali toiti kosala kombo nango Congo ya Bwanya pe ya Sika. Association Congo ya Bwanya pe ya Sika eza na privilège ya koleka lelo na Sepela TV na de boss bova pour tokoka ko faire passer message na biso. Tolingi totalisa bino vision na biso eza nini parce que toza na besoin na bino. Ndenge devise na biso ezali avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Na moke oyanga na moke oyayo soki tosangisi nde tokosala une grande force. Tozali socio-culturel, donc le social et la culture. Social parce que toza convaincu que l'homme est un être social. Oyo esengi à vivre ensemble, en bonne relation, nabande konae. C'est des choses que nous avons perdues. Voilà pourquoi nous voulons faire recours. Na passé na biso poto koka kotala oya malamu ezalaki po ekoka kopesa biso makasi poto koka kende liboso. Et culturel parce que to père de culture na biso. To père de culture na biso, il faut to lukato eba source to perdre ki yango camp. Depuis 1482, venu à l'explorateur portugais Diogo Cao, l'era yaki na mboka. 2 ans après, ayaki na bandeko ne mindele bazwa bokonzi liboso na likolo na biso tina tango oyo baza ko continuer ko dominer sur biso. Yango wana eza motuya eloko ya liboso ba kolomba yaki nango la puissance occidentale yaki nango ko boto la biso bomoto na biso oyo evandaki kati na culture na biso. Donc un homme sans culture est voué à l'échec. Yango tozo mona l'échec ebele. Un homme sans culture Aza comme un arbre sans racines, un poisson hors de l'eau. Pour mon ambi sazo ningana, mais aza voué à l'échec, à la mort. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que le problème où toza na ngona mboka na biso ezali eloko ko sangisa biso ezalité. Voilà qu'il est important moko na biso à comprendre. Yango toko développer makasi na émission na biso ya liboso toko sala ce vendredi 18 à partir de 19h30 na sengi na ozala wana oloba pe na ndeko oyo ayoki ngai te okoka kobenge poto solo la makambo eza ebele oyo ekosala vraiment que Congo ekokokende liboso. Ndenge na lobi culture nde mutu espesa kabatu identité, culture nde mutu esangi sakabatu, culture nde mutu esuda kabatu. Donc nous devons faire recours na bizaleli na biso ya bakoko na biso ba culture na biso ba valeur o ezala yo kamba bango yango seul mutu koki ko sangisa biso. Donc ce vendredi akosenga na bino nyoso tubozala vraiment ndenge na loba ki devise na biso eza avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Na o compter na yo oyoka o ebele eza pe pona yo yo pe oya ko sunga biso na muke oyo za nango mais muke o biso toza nango tozali ko pesa. Fondement ya association socio-culturelle na biso Congo ya Bwanya pe Congo ya Sika ezali le respect et la considération de l'autre. Eza vraiment important. Parce que sans cela, Togo vend de Sika Mogote, Togo kin de Sika Mogote. Ma be mutebe bisi Congo, ma la mupe mutu ekobongisa Congo. En tout cas, nous comptons na bino ce vendredi. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Bye bye.